Salut, bonjour, bonsoir, hello everyone. Bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission. Hein. J'espère que vous allez bien, mes amis, mes best friends. Hein. Donc, en tout cas, je vous aime beaucoup, mes abonnés de Libanga TV. En tout cas, merci beaucoup pour l'attention particulière à cette émission. Et salutations déjà à la joie de Pichouna l'hymne national. Monté mes papa aimé depuis Paris. Nakata François, l'ingénieur Dave Moubama. Salutations aussi à maman Katiba qui voilà. Chers amis, champion Kayeme depuis Kenya Machinda, Yoebi Bambo Tebele. Donc vous le savez très bien que dans cette émission nous parlons plus de la santé. Comme je vous dis que la santé est primordiale, la santé n'a pas de prix. Yo néglige la santé na yo en tout cas, boebi très bien. Betima sengo a conseillé à biso nyonso. Photos de la santé na biso vraiment na considération. Alors docteur Ahmed Azawana tozo le lelo un nouveau sujet ndenge ni papa okoki ko sala solution ni okoki ko zwa to okoki ko sala po o maintenir force na yo maintenir kimobali na yo oza toujours makasi o sepelisaka maman parce que ba maman belé baza ko lela baza ko déclarer baza ko sepela lisusu te na ba papa na katia. Il y a Bali conjugal na bango, voilà. Docteur Ahmed, bonjour. Oui, bonjour maman Betty. Bonne santé. Santé bien l'angolo nzambe. Voilà, tout c'est parce que y a bonne émission, bande ko bazolanda yo, ba passion na yo ya monde entier, ba benga ka ona numéro s'affiche on c'est le numéro de docteur Ahmed. Ahmed anytime boko benga za free, boko zo na WhatsApp, on a besoin commander ba kisi au benga na plus 243 89 97 79 138. Voilà, 78 plutôt, plus 280, plus 243, on les a codé dans cannabis au Betty 89, 97, 78, 138. Voilà, et ça peut afficher. Docteur Ahmed, la fois passée, tu as oublié ma cambétale, prostate, diabète, infection, mais là, on a mis tout ça, non, parce que toi, tout le monde a une question par rapport à la kiss oyo tritaka. Tobete non c'était na makambo ya solution oyo ndenge nini papa koki ko sala pour que à maintenir ki mobali na ye ndena lobaka dans tout problème il y a toujours une solution. Alors na bato bazo bela bande ko ba papa oyo lelo ba koma na bango ba koboy fatigué ba kokara su ko sepesa ba maman te na bakati ya ba li conjugal na bango okoko ebisa bango nini. Bon moni solution ezali ma bande ko mingi o bazana ba problème wana bakutani mingi na ba aventurier bate ko oyo ba lié bango mbongo ba bi ko pesa bango solution te ba ki ezali o ezali très efficace pour que a ko pesa solution na ndeko o azana problème ya impuissance sexuelle ya faiblesse sexuelle ba ki ezawana na cabinet ya docteur Ahmed ba ki ezali bandeko o bazana problème wana na pesa ka toujours conseil na bandeko wana tant oyo oza déjà na problème wana okomi komela ba stimulant. Et ça li que remonter au moins muké après un temps et qui tire lisusu kaka bongo ozo baby ça lisusu organe na yo le plus en pire tant ozo sala bongo ezo baby sanzoto na yo yoso quand c'est comme si que ozo sala malamu or ozo baby sanzoto yango ezo kende ko détruire bandeko au mona ke ndeko a combina ba problème a tumboli prostate na ye et que prostate c'est ça l'inflammation et ça li que ndeko a combina problème moko ya impuissance parce que faiblesse sexuelle l'impuissance sexuelle eza eloko moko te moto azana impuissance sexuelle c'est-à-dire que non yé pona yé atikali kaka mobali ya kombo atikali mobali ya kombo côté o etali ke non ba relation sexuelle wana kuna zali susute mende ko azana faiblesse sexuelle eza ke na tamoko akoko zala mwa makasi e na tamoko makasi wana ezate siko conseil na kopesa bande kwa bongo tango kuta na problème bongo ko lukasus ko forcer na pesa exemple moko lokola monteur ya mutuka soki zui problème et que chauffeur a comme koloba batindikaye batindike apeli et comme une place moko boy mutuka kati nango et ko senga susu batindike lisusu mais soka meme ngo pa mécanicien o yebi musala makasi ako réparer monteur wana et mutuka et comme ko démarrer yango moko. Donc docteur Ahmed alobaka eloko wana pourquoi parce que docteur Ahmed azosong sabato naturel. Donc ozongi naturel ndenge oyo botama na force na yo na ndenge nyonso nzoto ne ko fonctionner ozongi bongo. Donc ba produit à docteur Ahmed ezosong sabato naturel ezate que non etindiki yo après un temps
kati et tindiki le sous docteur Ahmed azana ba kisi oyo ezosong sabato naturel. Ba kisi ezosong sabato naturel toko monango surtout to lingi su makambo ba papa ba force raté fa melaka ba gene ba whisky makasi wana bon mama yo kara stimulant to lingi su makambo wana te parce que ba kisi naturel ezali o koko sale lango naturellement ozongi pe makasi etikali yo pe libela ezana tikisi nini pona ba papa o ba kokala le susute voilà nazana oku force eza kisi moko eza traitement ya 4 jours. Dans 4 jours, papa zongi naturel. Donc, zongi naturel, forcé sous ma cambouté. Oh, amelelo, comment boye, pour ça, la kena, à comment, à niveau, à zolinga, comment. O zobe bisanzo tonayo ezanande komoko pa uti kokufa likolo ya babiloko wana donc ameli yango pour que akomisa mutu place ngaka komisa ye mais esali ki yende akomite akomina nzela akatani et apedre finaye donc ba ki eza awa donc oku force ndeko o azana problème ya impuissance azana problème ya faiblesse sexuelle donc tonga kozongo pendant 4 jours azongi naturel bandeko o bazana ba problème ya spermatozoïde comme ça éjaculation précoce a comme un problème oligospermie soit azospermie tozana produit oyo awika et ya poussière pezali pour na bandeko bazali banda na kotindelo ya poussière ce que comme na kopé so formule ko sala pour transformer en liquide donc tant aux yango traitement pour la spermatozoïde déjà 6 jours na 6 jours on est sali reproduction rapide donc hormone na yo izongi normal makambu ya ba éjaculation précoce wana ekei et ozongi normal ezana ba maladie mususu oyo ezo compliqué ba pape belé ezali varicocèle eza ba maladie moko etakaka ba misisa ba testicule ezo empêcher fonctionnement to transport ya spermatozoïde et coma place nge coma donc ozomona ke nde comme ça ben maladie nini varicocèle vraiment kingai alobini que non akoko zani na moment ya relation normale mais tant que kokoma que non aiba ko éjaculer et comme problème azo sentir que non spermatozoïde ezoya mais ezobimate donc ça problème ya varicocèle wana donc ça maladie moko très dangereuse soko tikango et ko détruire yo et ko komisa batescrit sous forme ya mutu castré et comme ko baby sayo et baby sur vraiment nzoto bande comme ça bande sentir chaleur na niveau bateski la zo sentir chaleur vraiment makasi lokola ki maya pilpil les yeux wana donc les varicocèle wana et ça na ba infection mususu oyo ezo détruire lokola ba infection blénorragie et ba syphilis donc yango peso ke koti ezape moko ya ba cause oyo bebisaka hormone pour e ba ko détruire papa ay ba ko koma na problème ya éjaculation précoce. Voilà. Merci beaucoup, docteur Ahmed. Plus 243 89 97 78 138. C'est le numéro de notre invité, docteur Ahmed, partout aux alliés en tout cas. Papa ozolanda biso ko bukanate hein donc ko bukanate ozana maladie zotungisa yo luka munganga. Ah, Luka Munganga, o se faire soigner, o koma bien. Ndeko zolanda biso papa, moko benga ki biso dernièrement a komelenga na WhatsApp, na numéro nanga, a tuni mutuna na occupé docteur déjà a précédé mutuna nanga wana, yeso ki aza pendant rapport sexuel na moisi, Aïcha Kilakam, sperme bimarate mais yemo ko sentir à éjaculer moi ce que tu naï déjà au éjaculer oui mais sperme zate donc na rio qui des docteur le ezali maladie moko varicocèle varicocèle donc c'est-à-dire aux asuna ba production ba sperme il faut au landa docteur bien au bengaye comme ça au senga ba kisi afin que ba ki soit et soigner yo donc au zongela ba sperme na yo donc voilà docteur Ahmed toko tanon na likambo etali tolo belaka makambo etali ndenge nini solution nini papa ko sala pour que a maintenir force naïe aza toujours au top et ça ba papa belé au telemela makambo etali ba stimulant makambo etali ba bimela mela mais ça ba papa mususu mona surtout bande ko so ba chauffeur mona za ba chauffeur ebele ba komela nga pene be émission balandaka bango nzela mokuse kaka tangawisi ye ata yoki mukonge buka na okoko sepesa mama te so akeka na point mama mo ateka tangawisi akosoma ngo mulangi mobimba bidon asilisi yango pour a traiter mukongo o hémorroïde interne na éviter docteur okolo bani par rapport à ça est-ce que on appelle ça solution o ndeko papa koko sala pour que maintenir ki mobali naï bon omoni bablo kolokola batangawisi ezakisi o etretaka ngo kobo yango te parce que eznaza na kati ya monde na monde ya traditionnel
problème eza nini mama Betty? Problème eza il faut kokutana na moto oyo atretaka bato. C'est-à-dire il faut nakutana docteur. Nako kokutana na mutu te lelo tangawus ekoma nango populaire. Mutu nyonso yebi ke non ako sala tangawus asala yango ji mutu azomela bo. Donc ezosunga bandeko po bazala bien mais ezate ke non remède moko oyo koko traiter mutu et traiter mutu si maladie na ye. Donc ce sont juste bakalma o bandeko bazozwa bakalma et nabeta kasete mkongo pasi nyonso eza hémorroïde te. Mutu mso akoza na problème barin comme ko déranger ye akomi ko melande ti ba tangawus wana azomela batangawus ozo bongisa rein te ozo détruire rein le plus en plus mukolo komona kino rein na yo comme na complication makasi de ko bosala très attention na bakisi bozo mela parce que rein boye bibino moko rein eza organe moko oyo ba réparer ngote bareparangote donc soko zui problème nango wana ezalo kola yo moko bendili wana yo pene obendili wana pene bakiso bozo ke somba na banzela o ya bato bayebi fonctionnement ya encore o mutu rouge o boma mama mutu o il faut atteindre nzoto mutu eza mutu yo atangeli nzoto mutu ebi nzoto mutu tout à fait c'est-à-dire na opesa kiso na ebi ke kiso soke kei e kota na nzoto esala boyeboye ezalo kwa mutu lokwa azana tension mutu ana tension azana problème ya faiblesse sexuelle to azana problème ya hémorroïde yo pese tanga aussi eza po boma ye to za po bikisa ye osobona mutu ayebite ke non mutu oyo na temps on ndenga za cause na problème ni na nzoto na ye OK na yo kanaka te na kisi oyo donc tango pese mutu lelo bato ebele bazokufa pourquoi azozwa kisi moko boye ameli kisi moko boye kisi wana yo kanaka te na maladie moko donc dès que kutani na maladie wana ebomi mutu ebomi mutu donc bake bakiso to salaka oyo ebongo na ka poison pe ndenge na bi docteur Amedo exemple papa belé hein surtout côté ya pommade avant na 18 cm ndo lobi pommade oyo ebakisaka 2 cm mais ya commandant sur 2 pommades 2 boy hein de boîte boy siko oyo matisi 2 cm oyo matisi 2 cm donc a comme na 22 cm ezala rapé mais a rolinga te que non asengika moko alinga koma na 22 mbala moko c'est-à-dire soka zana posa ko longer ba centimètre oyo alingi akosala commande ya ba pommade oyo et osala kino à chaque pommade zo baksa 2 cm maintenant donc ce qui na mutu azana na 10 cm docteur s'il vous plaît alingi comme 20 cm faut commander net ba pommade oyo 5 boîtes OK 5 boîtes yango sikoyo na lingaka beaucoup plus ko pesa traitement moko complet. Qu'on peut traitement complet, c'est-à-dire on peut ça qui s'y a force, n'a pas ce qui s'y a spermatozoïde. Pourquoi? Parce que lorsque au développé corps, les là qui bongote et comme bongo, c'est-à-dire il faut au yebapé que non force, il faut au multiplier yango. Et kokana nandenge o nzote komi. Et quantité ya spermatozoïde il faut que ezala augmenter. Na boyi et comme que non muto a développé nzoto naye et comme les échantillons. Pourquoi force oazaki nango ya muke ezo correspondre te na oyo ezali ndeti concerne apesa ki bandeko moko o bazana posa ya ko développer corps c'est-à-dire niveau ya makila na yo ozana 80% ya makila et que au melikisi efongo nzoto ekomi munene makasi niveau ya makila na yo ya pourcentage ya makila na yo ezo correspondre sute na nzoto c'est-à-dire okomi ko belisa nzoto et ça même cas na bandeko bazosala développement. On est bateau bazalaka na ka que pour to ke na souke émission le ezara mingi ba question ba ndeko pour ba comprendre bien docteur Ahmed Moussala o asala ndenga tritaka bato asana poitrine mukie linge koma munene azoka pomade o pas utiliser pour koma munene non et allonger centimètre ya poitrine pomade nango yango to sali pona tolo ya basi. Donc pomade eza pomade mususu donc na cabinet ya docteur Ahmed ezateka kisi moko yango traiter maladie nyonso ndeti ba mususu bazo sala kisi moko kaka yango ka traiter ba maladie nyonso docteur Ahmed maladie nyonso eza na kisi nango maladie nyonso eza na kisi nango et so ba mama okota banduta surtout okota banduta pomade donc akozwa pomade o eza approprié na kawana. Donc, docteur Ahmed Azawana pour réparer banzoto oyo ezana maladie et zongiso naturel. Donc quand na yo oyo sanango, docteur Ahmed Azana kisi pour zongiso naturel, ozonga normal.
ozonga normal ozala te que esclave moko boye dépasaka mbongo mpona baproduit moko boye ozwa pe solution te docteur Ahmed aye mpo akati so dépense wana e ozonga no normal. Voilà. Kota ba maman surtout na ba maman bazolela mingi banduta surtout ngana na ndeko mo akomelenga abi maman petit masengu na ebité nalata asu sengle te nde na omono la temission na sengle bo nazo lulo makasi nde na omono la temission la ti body nazo lulo ye alata kasu su sengle ta koma ka babila mama bo ti awa ba gorge lokwa muto na poto mais asana kin awa nde kolanda docteur Ahmed numéro ngwana obenga ozwa pe adresse ya centre oya kozwa pomade banduta na ebité docteur Ahmed okoko ebisa bande koni ope banduta etungisaka bango moya kende fête na papa la ta sexy ezate poni banduta nzoto mobimba. Bon, bandeko baza ba problème banduta donc ba produit ezawana o eza très efficace pour nango. C'est-à-dire oye okomi na cabinet bien soko za libando bengi. C'est-à-dire tokoluka to yeba soko za ki muki okomi munene yango nde sali ke ekoma bongo soit ozalaki na grossesse nde sali ke oboti okomi na banduta donc soit infection moko nde e provoquer yango tokopesa bakisi oza approprié pour nango okozwa solution okokoma kosali kolata bilamba nyonso ndenge sengele. Numéro nanga ezali plus 243 89 97 78 138 plus 243 89 97 78 138. Cabinet Zana Lemba Foi, n'avenue Loubefu numéro 17. Juste en face, il y a 7 du Ramatombe de Jova. Cabinet Zawana Soki, Yon de Koza Libanda, Olingo Tinda de Konayo, PC adresse Wano, PC numéro de téléphone, Akoya, Akokutana Dr Ahmed. Nazawana du lundi à samedi, dimanche, est réservé pour Namakambo Nzambe. Donc, Nazawana, tout le temps, Oyoko Benga, Soko Bengi, numéro Nanga, n'appel normal, Nakoyambayo. Soko Moninga Zan en ligne, na WhatsApp, au tiki message, na Nako Zala connecté, Nako répondre à la question, Nyonso, Dr Ahmed Azawana pour Namutu Nyonso. Voilà. Merci beaucoup, Dr Ahmed. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà à la prochaine. Et donc, numéro, Ezara Manko, donc, le bi, simple solution, simple formule pose solution, na problème, les autres, papa, okoma vraiment ma kasi. Docteur Ahmed Azawana numéro est affiché sur Bobengi Bokozoaye. Voilà, merci beaucoup. See you next time. Voilà, bye. C'est-à-dire ce que koti et qui kokutana na maladie mususu oyo lelo bande kona biso ya moderne mingi ba comment ko salaire bazo boma pourquoi amoni mutu aye na été bien te na tout na bu wele limba moko piquer bakis ata même examiner azali glycémie ye esa komata ou bien azana na tension azana nini donc dès qu'il a bêté ka ono mutu na minti mkia kufi ce même na biso ba tradi. C'est-à-dire, il faut avant d'appeler ça, qui si yango na beta rasete, patient jamais ko ebisanga ki non, oh docteur Ahmed, tindelanga uku force, tindelanga iba, tindelanga wika. Yo sala non deni. Donc so muta bengi yo na téléphone pour yeba ki asa maladie boy kisi na zo senga fo kisi maladie na plutôt zo senga kisi boy maladie na senga kisi o sala non deni. La première de choses, c'est-à-dire tant où il y a bengi ngai, il faut apposer dans nous kanaye. Alors, que non, d'autres n'ont fonctionné pour ce qu'on appelle consultation. Donc, dans le cabinet, les patients ont passé la consultation, à poser canaille. Et après consultation, tu as l'examen, tu as l'okonini ou les et bande ko o bazali banda, à la consultation par téléphone. Donc, tant qu'on détecté, parce que douleur oyo, oya kolobaki nazoka douleur na mkongo. Na kolkana yeba douleur ngo eza na niveau nini. Na niveau oya koyebisanga, na ko comprendre que non on eza douleur à rein, na ko comprendre que on eza douleur ya hémorroïde, na ko comprendre que on eza douleur soit ya hernie ou eza na niveau ya colonne vertébrale. Donc à partir wana tant na examiner mutu dans cette consultation na yebi que non mutu oyo il faut na pese qui si boye. Et ça na mutu muso za na faiblesse sexuelle azosenga awika. Azosenga wika pourquoi a augmenter spermatozoïde là. Mais tant à expliquer nga donc, on comprend que nos hormones les ont un problème. C'est-à-dire, ils ont un problème, il y a hémorroïde, ils ont un problème, il y a infection. Il y a un sali qui est provoqué faiblesse. C'est-à-dire, on peut ça qui est approprié dans la maladie pour que nous ayons un état malamu.
maintenant soki ke na pesi kisi o eza bongo te yango mona ka bande comme ça na mela kisi boye na kutana na simbate apesa nga bakisi na mela bakisi atinda mbongo na nga na dépense mbongo na zo solution te parce que yo olanda ke émission o commander bakisi yo bonko o commander ke no pesa nga kisi boye tellement batanga ki kombo nango o sengi na ba kombo nango surtout bandeko docteur Ahmed Obazalaka nazana besoin na allonger ki mobile nanga eza centimètre moke et comme 20 cm ndenge nini ya yebika ke faut comme 20 cm je sais pas wana okena na bonde ni bato ya modèle wana surtout pomade na yo esala ka penza na yebi ba témoignage eze belé ba mibalo bazaki na ba ki mobile mo moke mais tant ba osali la pomade et komi penza na ba centimètre moko ya malamu okoko sandeni pona bango bandeko bongo mama Betty eza choix ya donc choix ya mutu alinga zala bongo mais maintenant tango alinga zala bongo il faut yebake ndeti pomade na sali boye eza na dose ya komatisa ezo bakisa 2 cm na longueur 2 cm na largeur c'est-à-dire na munene na mulai donc yango ezaka ka ki wana c'est-à-dire soki oza na 18 et ko komisa na et komisa na 20 ko lukate ke no oza 18 comme maman 22 donc yo subazaka oyebi ke docteur Ameto comment na wana émission lelo pensa ko papa landango bien na bokebi nyonso po ozo mayele makasi eza bato musomo na nde lobi azana 18 cm azui pomade oyo akomande ka po yeba tsaka ka